Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, Bissopé, ça va bien, Angolo, Nzambe, Nzambe, Azo, Batela. Voilà la famille, le Luna Sepela, a partagé la minute, nous avons réalisé recette nanga Yamadisu, ensemble, tout découvrir. Voilà la famille, Awa, Nazana, Biloko nanga, Madisu nanga, déjà na tchaki on a mai, na fandi saki on a mai, non c'est la matungulu, non c'est la aïe fraîche, non c'est la céleri, naosalela ndembi, naosalela mafuta mbila, naosalela mbiso kauka, naosalela assaisonnement, naosalela feuille de laurier, naosalela mungwa, naosalela ail en poudre, naosalela muscade, nakosalela tomate, nakosalela mafuta ya mbila ya carotine nde babenga yango. Et voilà, awa natie deya madesu na nga na nettoye yango na tiango na moto, nazwi mai ya moto na tie, mais okoki kotia mai ya malili soki olingi oza oblige ya kotia mai ya moto te. Voilà, awa sikoyo nabandi kokata matungulu na nga mpona natokisa madesu. Voilà. Naye kozwa mafuta mbila na nga normal, juste mokie na tie, na bakisi feuille de laurier, naye kozwa ail na nga en poudre pe na tie. Et voilà, sikoyo naye kobakisa pe na mungwa na nga po etoka ensemble na madesu. Nazotia mungwa na nga. Après sikoyo na kotika madesu na nga etoka, après tokoleka na étape mosusu. Voilà la famille, a madesu na nga etoki déjà elembi, sikoyo elo nazosala nazoleka na étape mosusu. Merci. Voilà la famille, awa nazotia mafuta mbila na nga na moto mpona na bandi osala sauce na nga. Soki oza na mafuta oyo te, osaleli mafuta normal, osaleli huile d'olive, osaleli huile ya vegetable ka ndenge oyo oza nango. Voilà, totie matungulu na biso ebanda kokalingama. En attendant matungulu na biso kuna ezobela, totiki yango ebela, tozongi koto oyo natie ndembi na nga na ail na nga, naye kobakisa tomate na biso, e naye kotia juste mwa mai mokie. Après na komélanger biloko na nga nyonso, nazomixa yango. Donc voilà, nazomixa yango. Après avoir komixa yango, tozongi kote totikali matungulu na biso na moto ebanda ya kokalingama. Matungulu na biso ekalingami, toyei kozwa biloko nyonso oyo tomixaki, tomate, ail na ndembi na biso, totie sikoyo mpona sauce na biso esalama ensemble. Wana sikoyo nakobalola sauce na nga, nakobalola biloko nyonso, e nakotikela yango temps etoka ebela sula mobesu elongwa ngai mpe elongwa. Voilà. Voilà la famille, wana tozongi sauce na biso mai ekiti vraiment, etoki ebeli sula mobesu na ngai esili. Naye kozwa mbisa kokauka na ngai na tie, nazwi assaisonnement na nga pe na tie, naye kozwa muscade na nga na tie, nakobalola biloko nyonso ensemble. Et voilà, sikoyo nakotikela yango temps mbisa kokauka na sauce na nga etoka ensemble ebela ensemble. Après tokozonga. Voilà la famille, wana totikaki sauce na biso na mbisa kokauka etoka ebela. Et voilà sikoyo tozongi mpona kobalola yango. Donc ebeli déjà sauce na biso ebeli etoki ensemble na mbisa kokauka. Et voilà, tozongi koto oyo nde nalakisa bino déjà madesu na biso ezalaki déjà ya kolemba. Naye kozwa sauce na nga oyo nasali na mbisa kokauka na tie, nakozwa juste mai mokie mpo madesu na nga etikala pe na mwa mai. Faut kosala attention na tie, mpo soki otie mai ebele omona madesu ekobima mai. Alors nakotika yango sikoyo etoka.
Et voilà la famille Asko tozongi. Madesu na ngai ebandi kotoka na lui céleri na nga oyo natikaki ya kote na ye kotia e na kofinika yango lisusu tokotika mai ekita. Voilà la famille wana sikoyo totikaki madesu na biso vraiment temps etoki. Ale toye sikoyo kozonga tokomi na moment oyo tolingi tobalola madesu na biso. Voilà tozobalola madesu na biso e eloko tosala eza nano na mwa mai na kodimine moto na kotika yango mai ekauka mposo otiki moto makasi ekozika natie vraiment moto ya se. Et voilà kala te tozoleka na présentation na biso. Et voilà la famille Asko tokomi na étape na biso tozoservir madesu na biso. Voilà, merci la famille. Résultat madesu na biso yango oyo eza simple mais eza vraiment kitoko. Merci na bino nyonso bokozwa occasion ya kolanda biso tokutana mbala ya si.